oyazalaki na se omatisa ye likolo osalaka makambo oyekamwisaka bato. Shalom à tous, Bambote Nabino Nyonso, partout dans le monde, je vous salue, je vous aime vraiment bien, je vous aime vraiment beaucoup. Lelo nalingaki ko partager na bino oyezali ndenge nini ya ofanda na bato. Kozela te akende bongo yo lela, kozela te akende bongo yo changer. C'est ça. Dans la vie, il faut koyeba ko respecter moto aza pembeni na yo. Il faut koyeba ko linga etanga aza pene na yo. Il faut koyeba ko ndima et puis ko pesa ye oyo aza nango posa tanga aza pembeni na yo. Ezana ndeko mobali moko oyo azalaki na moninga na ye, azalaki na mwasi na ye na ndako babalana et puis bafanda bien. Nde bafandaka wana moko mosusu alobi pa mwasi na ye abi omondi to fanda boye babalana epe très bien, mariage eleka kitoko ta bakomi na ndako abi oyebi ba makambo ebele ezoleka na bakouple po couple na biso efanda penza bien. Nazali na idée moko tosala wana si bafandi mwa moke bazaki ba jeune babali bautobala mobali abi pa mwasi abi na sala tosala nini abi tokoma makambo yo sepela na ngote pa nanga ponga na changer malembe et puis yo pe makambo oyo osepela na ngote donc biso mbale abi bon ok problème ezate bafandi babia yo zwa papier bana kokoma mobali akoma makambo mwasi akoma ya mobali akomi tanga sisi kokoma makambo oyo bando sepeli c'était que mwasi akoka ko changer tout ça. Après, tanga siso koma azui apesi yango pa mwasi na ye. Mwasi azui papier wana akomi kotanga ngo. Tanga azwanga otanga ma ya miso etangi. Mwasi akomolela. Akomotanisa ma ya miso na mawa na motema. Après mobali atuni ye. Abi poko leli abi non. Elote. Après mbala abi kasi opepe sa papier ya ba défaut o monaka o ngana na ngo pona bondisa. Mwasi azui papier apesi mbali. Na papier mwasi akomaki elote. Mbeta ngazui papier pembe ka bongo papier blanc bakoma ata elote. Atuni mwasi na yabi pourquoi okomite alobi pona mona nanga eloko mon côté ya mabe epana yo. Wow, quel choc. Moko akomi makambo mabe makambo mona pa mwasi na yo za boye. Msusu azongisi papier ya pembe ezanga ata critique ezanga ata ba défaut na kati. C'est ça. Dans la vie tous aka focaliser na mabete. Dans la vie tango zana mutu kolingaka totalaka mabe, kolingaka totalaka ba côté négatif. Tango zozala na mutu na yo, lukaka otala pe kota malamu. Luka banda koloba na ye parce que na kina epa bande konanga ya mibali. Parce que moi ça aza lokola fleur. Moi ça lokola fleur. Tango zolobela ye makambo mabe. Ba fleur wana ba nini wana ezopo ya malembe. Lelo lobi na ye makambo mabe. Lobi na ye makambo mabe. Yozo kansake ozo koti se babilo kama be na kati. Or eza bongo te. Ozo koti bilo kama bete. Ozo komise kutu mal indiqué parce que moi ça la fleur do ba fleur no se kwei etikali ka ba sende wana. Se kwa etikali ba sende wana bando manke yo, abando finga yo, abana ko sala o makamba mabe. Lingela ka mwasi na yo. Sala ka ye neti fleur, boakela ka e mai. Tango somo na mwasi abi wow mama oza kitoko. Nakumisa nzambe pa pesa ngekelamu ya malamu. Lolenge mo pe na mobali. Lolenge mo pe na mwasi. Totala kama bete. Totala ape ba parti ya malamu oyo mwasi azanamu. Et ana ndeko mobali mo bando fanda bafanda très bien na mwasi na ye. Et ana ndeko mobali bando fanda très bien na mwasi na ye. Bafanda ki mais
Tamba umeli bolingo kumokota bololo kumokota mwa malili na kati. Pourquoi? À cause ba maloba mabe. Mobali ando mona be fort moi ça balo salate. Azomona kaka ba côté na ye donc autala ka ye moko. Moko moi ça uti musala uti papa afandi na canapé azo beta ba jena ene ke ezalaka. Moi ça dit ah papa nangana uti na musala en tout cas na lembi vraiment est-ce que ko sunganga kato sokolata basande na olama mobala lobi nini ngana ke sunga yo sokola basana ndeni wana ramsana bino basit wana zaka musala na bino zaka musana biso mibali te ya musana bino basi bino nde mtufo bosala ngo alobi ah moi ça koti na pasi wana na kolemba wana nyoso koti na kusina komulamba komosala mwa makamba mike asokola basana simba bana sala bo après mbala bien puis na otala télé na olanda na match yo ya obebe sanga na kina pa camarade nanga na ketala match kuna akepa camarade na ya fandi tanga fandi boye moi sina ye wana bi nga penza no ebi kina lembi na olinga na lala mefuna sokola suba sani moi sabi bon pa mobali alobi mama soko lembi mata okendo lala ngamona sokola basana bia ya solo chérie merci apesi mobali nebis moi ça mati akela yesi ko yo wana yindisa na ndako aya kofanda kuna abi masa yo ozotika penza boy wadi ramusala bana basit ifala sokola na basani si manda okende lala ndina kelala atiki basani salite abi boy moni basani wana olo bananga wana atiki salite biso atutolela ngo so basani ya salite tokolia ndenge nini et puis bilamba kolata ngana na posa bilamba soin so keza salite na olata ndeni to bala kabasi pona teba koma besclave na biso to bala bango poto se compléter tangwa yoki bonga bia problème te abandi koseka mutu akoyi na vélo après azongi na ndako na ye tanga azongi na ndako na ye moi ça mon akatongo etali mobala koti na kuisini ye moko akomosa nini akomosokola basani moi ça obi osokola basani abi maman to bala na kapo pour tout se compléter yo za esclave na ngate moi ça bi wow ba moko akoti bakomosokola basani bakomosala bango mibale parce que tant yo zo sunga moi si musale banda suko pesa no kanda te ba koti wana pesa ba mo ba stress amkomuke ozo bongisa yango pona eza pona bien ya biso nyonso abandi ko betela moi sinabi papa nanga betela nga histoire moko ya cheval na kipungu abi cheval abandi ozala ka ye moko mona so lia ka wana kipungu ndo yaka pembene cheval tanga moni bonko beta ye na sima ko beta kipungu longwa ngatikanga abi longwa wana mko msusu kipungu abi no funa zonga lisusu nakotika kaka ye moko te funa zonga kuna susu azongi lisusu cheval yana salika asubongwa otuta ye azongi lisusu troisième jour cheval yana mesana ki déjà ndenge kipungu ndo yaya koluka ye abi memu lelo ayete asali besoka ya kana na timbule suma kolona ngande na salaka atali su 4e jour ayete 5e jour ayete akomisi kozanga azomona na tepo ani abina kena koluka ye ake koluka ye akomoluka ye tanga komi yana abi akutani na girafe atuni girafe bomoni kipungu moko te boye abi aza ndenge nini aza boye aza couleur nino couleur a violet abina ye bon azalaki awawa aza vraiment mutu malamu et puis tofanda na ye mais abanda obima no sandoko ekuta na cheval moko cheval ango no sabandoko beta ye ando sala ba nini ando tuta ye et puis à perdre ba nini na eko biloko wana ba nini sala po apumbwe ezala asute esala ki bien te ba ku wana ando beta ye akufa tangwa yo kibongo esala ki epasi akomonela c'est pour cela na lobaki ne bandeli pesa mutu valeur tamona na zawana kolinga te akende na ye bongo banda kolela o banda ko regretter tolinga kate ko eba valeur a mutu na absence
na absence tant moto azawana te après yo komo yo kaposa na ye soka azawana opesa ba valeur na ye te ozoyeba ko reconnaître ba bienfait oyo azosala pembe na yo te mosusu okoloba pa moto aza pembe na yo lobi esala bien ba maloba bien wana maloba bien esala ni ebotisaka lisusu bolingo ebotisaka lisu makambo asika omoni tolingaka te kokundola tukaka makambo mabe autant ozo blessé pour ma couple belé omona ke za ba blessure intérieure do ba blessure akati donc ba blessure wana akati o ba lobo mona bofanda kana mutu nano aloba na oti oza mwasi kitoko oza mobali kitoko metango akeli banda azoyoka ngo babiloko wana kofanda na mutu eza vi na yo donc vi na yo mobimba bozosala na mutu ntango ozwi mokano wana ke toofanda na yo eza po toutes se supporter biso toutes se supporter biso nyonso yango bible ekote eloba na biso ke bato baza fort bayeba kosupporter bao baza faible dans l'amour c'est ça tomonaka bisika ya mabete tofokalizaka na mabete totala pe bisika ya malamu toyeba kopesa courage na moto aza na opembeni polobi tango akokende o regretter te. Merci, na sepeli pour partager, pour s'abonner massivement, pour na lobi li susu na zonga to partager na bino yamuke onzambe a opesanga. Je vous aime, je vous love, vraiment la lingi bino mingale. Merci.